bana RDC Lokamakasi, Sali Angola, autre bengaka, bon dia, boa tarde Angola. Donc, juste posant ma solo là na mamu. Solo là na mamu. Donc, Mamu Lupinga d'Angola. Félicitations, donc salutation belé na ba Eve Zosala. Donc, ma solo bientôt, zana musicien munene ya Angola, autre bengaka, combo ya Putu Prata. Donc, ça juste pour qu'on ça yo ba salutation, qu'on peut ça fait message pour le monde entier, pour la bande Angola, puis la bande RDC. Donc, Putu Prata. Mamu Lupinga d'Angola. Tabatero não, como é que é? Ai, não! Solo lá bem neném, Mamu. Atenção. Attention, mundo, mukili. Principalmente os africanos. Principalement africains. Vamos usar as máscaras. Tu utiliser ma masque. Coronavírus. Corona. Mata. Ezovuma solo. Não é brincadeira. Exato, sacanate. Por favor. En tout cas, s'il te plaît. Atenção. Attention, attention. Eu perdi amigo. Ngai na perde da massa na ngai. Então, queridos africanos e o mundo em geral. Donc, bandeko, va cher frère africain. Vamos usar gel. Donc, tu utiliser gel. Se saiu de casa, voltou. Se saiu de casa, foi para a rua. Quando voltar, lava bem as mãos com água e sabão. Tango yo uti na ndako bimili banda. Kozonga na ndako bossa na te, s'il te plaît. Essayez ya kosokola maboko, pour utiliser gel ou soit alcool sur que ali, faut que utiliser un mot pour la cour. Isso é uma realidade. Eu sou cristão. Esa réalité pour nós chrétien. E eu sou da opinião que são os últimos tempos. Donc pensando là idée ou esa ya dernier temps au tout monde. Então cuide-se. Bokeba, você protéger. Fique em casa. Você protéger vos anandako. Cuide da sua família. Que permite a família bino, a família biso nyoso. Se tiver luvas também, quando estiver na rua, use luvas. Só usar na gant, só no malibanda, utiliser un mot. Ils appellent bien pour la peau. Bique sa santé na yo pena pour ça. Se tiver que espirrar ou tossir, use o contrabraço. Donc ceux qui ont ligné soit au consola, donc ils voient le bon qu'on a yo, chaboyer pour o mega consola dele. E quem fala muito é político, eu sou músico, estou estressado. Comece a se comportar bem, tá bem? E já bateu. Bandeko balandi émission tosolola yango na Mamu Lupinga d'Angola na pesibino bambote bisika tozali na pambolaka na nzamba Israël na grâce tongulu oyo asalaka ngai na yo to benga mabato na bomo ikolala kolamuka eza habitude te soki yo moninganga na monio eza vraiment sujet moko na kumisilaka Zambe bashor internet na biso bandeko ya Mamuro lelo ya Mamuro aeli biso tosolani na mokona lelo ya Mamuro aeli biso réponse ya ba question na biso oto tunaka ya Mamuro pe Abou le padre l'homme du moment oto tunaka bango toujours que tozo comprendre te Mamuro Lupinga d'Angola et azolakisa biso ka phase moko mais phase muso azolakisa te et to ebisa kibino toujours que Congo Kinshasa et Angola Luanda bazaka bana ya papa na maman bazalaka toujours ensemble bazala toujours juntu ezaka likambu ya temps et na ba confinement tozali na ba problème ezoleka na mboka yango ezosenga te vraiment tokoma tokokisa ba besoin na bino mais gloire au Seigneur et nzamba sali biso grâce lelo tozo présenter bino na poto kitsa bino na motema moko ya ba artiste na biso musicien ya munene ya mboka na biso na kombo ya Putu Prata malgré tozui fort à du pays vraiment tozo luka bango kaka tozui fort à du pays aza na Amérique là na Canada je le salue déjà place Azali et Tozui vraiment et Tozolanda Putu Prata nazo présenter bino déjà Putu Prata lelo on comprend déjà que Mamuro azoyo ka vraiment ba conseil na bino nyonso ya babi azone bisiko zali wapi na kati ya Italie na Milan bisiko zali vraiment ba conseil na yo Mamour azo salela yango neli oboda boda ko yebisa Lucas Iondo naza toujours na nzela nabimi na nzela te mama océan du Congo yebisa pe bandeko na biso ya Congo ba musicien na biso angolais bango yo to bandi déjà kozwa bango na kati ya émission to solo la yango na Mamour Lupinga d'Angola to kozwa bango moko bana grelia ba musicien na biso nyoso boyebi ke basala na succès ba kuduriste na biso ba beta kudur ba musicien na biso ba beta musique ya kitoko na Angola pourquoi pas le musicien to kolanda bango nyoso na kati ya émission to solo la yango na Mamour to sala toujours patiente bana Kini bana Brazza bana Porto bana Canada États-Unis
toyena masolo ya chaîne na biso ko promover chaîne na biso o babengi to solola ngo na mamu donc mamu lupinga d'amour donc eza chaîne moko ya masolo ya bien masolo ya musique ya Angola RDC Brazzaville Europe Canada États-Unis donc bo s'abonner ebele na to solola ngo na chaîne to solola ngo na mamu donc toza awa na présence ya Putu Prata donc grand musicien ya Angola donc masolo pena bien exact dans la chaîne pour ya biso puis so bana kim bana Europe pour s'abonner ebele to solola ngo na mamu donc masolo bien ça la carte pena Putu Prata taille Eu sou Dudu, eu sou doutorado. Dispensa apresentação. Diz esse puto prata, faz favor, fala baixo América, mas eu sou doutorado. Bora! Respeita e comenta, vais ver, falas mal também vão te bater. Wakanda, Wache, Wamona, cuidado aí, não vou te matar, não vou te bater, tão cool, para te acalmar. Faz favor! Come here. to solola ngo na mamu chaîne to solola na mamu Congo, somos irmãos. Angola, somos irmãos. América, come here. Estamos completamente disponíveis. to solola ngo na mamu mamu lupinga da Angola O canal não é só dela, agora é nosso. Ilunga toza toujours na nzela et tozokende toujours bagros bisous na bino bisika ozali dino loshwa boyamba mpe biso ti biso mpe toyambaka bino fali pupa yaka toyambaka ye biso mpe toyambaka bino bino mpe vraiment boyamba biso bobongisela biso nzela parce que bientôt là après confinement et artiste na biso mpe angolais bakoma ko evre libanda vraiment boyamba mpe biso mama océan bobongisela biso déjà nzela parce que bientôt là avec Mamour Lompinga tozotambola sikoyo bo découvrir nos stars na kati ya émission to solola yango na Mamour Lompinga avo palanka mama Annie Wold toza ensemble l'homme est plus papa qui l'ame ta fille est là toza toujours ensemble ba conseil na bino na boaki yango te on est ensemble avec vous. Que Dieu nous bénisse. Restez toujours branchés sur l'émission To Solo la Yango na Mamu et vous allez découvrir de bonnes choses. Et tonton Ali no moke misu ya Nzambe ya Sambale, mon grand frère chéri Emmanuel Nakati ya ba Canada, yebisa JC na Montréal ke makambo kande ye moka lobi et bandi vraiment tozaka na sima. Merci beaucoup Nasha Matumo na Maturu mais l'ami de son ami. Merci, je vous aime beaucoup.